lelo akeboye Giza se retrouver na kale mais maintenant mwana ya mukiazo Melissa kokamwe wale kele ba olese ma lewa tandis que ba carton poisson ba carton ya biloko ba nini et kitaki na biloko nyoso maman Olive me mele ba conteneur moi ça mo we ba pese ka sa ka loto moko ya semoule moko le ba carton ba pese moko sa famille dadi ba komba commerce na vie na bino bo raisonner ata na vie na bino bo loto ata maman Olive na bandoto na bino mais va chercher mon frère Sophie ali wani na bino maman Olive na famille bata poisi. Mon ami Barcelone, donc tu peux simbo qui n'a pas téléspectateur n'a bisogno sur mon traduction n'a Naomi Barcelone TV et tous en a caca juste pour nous ça musala et puis pour le la bateau bazo sala mabe makasi parce que ceux qui bateau bazo sala mabe tozo lo baté et ça mabe so quand on dit on a besoin ya ko kanga meza ko kanga te poko na ko lo bateau yebi ko finga pe to finga kitoko mais tu bomaka moto par rapport musala tu sote basaka ben politeste ngana lo bela mingi bato o balanda biso na ba commentaire bu finga kati ono zo finga ba comédie bandoki basali boye na mamba dadi na mona en place mutafingi ndoki te na mutalobi te parce que ba o basali bo za famille dadi za ba comédien te biso to lingana ka malgré to zala na ngote mais tango likam to sangsaka ni fils kata 1000 francs pour na ko se soutenir mais ezo sala pasi komona acte ya boye biso to za batoto boti lelo to ana bana otali mwana mwasi lelo pena boyende naza bona ona otama mo basali dadi keba bakosala mpe mwana nga ona kufi pena na zate boye badomo uti quelque part ba botoli mwana nga nyonso batiki mwana nga bonga la photo telemela ka bino bien avant c'est ça era ngona to kotina mabele te po ngai soko sali mwana dadi te nga na ko fufunka nga na ko situka penga donc vandi pena bomo o sumba pena boye na ndako no moni lo nga ma famille qui sont o moni pena lo na boski zeso pona ba terme po to ana kanda o vandi pena na kiva wese boye tali pena liboso no nga comme ça o lianga bien na esprit siko soko a relia yo mais ça fait trop mal vraiment ya omona ki ba bengani moi ça dadi na 2h du matin malgré des choses na nga matin za qui peut éprouver donc on peut éprouver tisco pena éprouver oncle na nga kufi donc ça fait trop mal teko te oboni boyeko boni ndoki makasi boy bino ba Kongo boni ndoki makasi boy bwana ya koteni po ba Kongo ba ebele ba mususu ba komana ba ko sambela ba mususu ba komana ba ko sambela o ki pela fa musu so te biloko mo we to zoate ya bana po bana omikie datia na makasi oboko la baleki nete ana oboko la baleki nete fufuta musu opesa bango ba lia mendaka ko futa te aboni muzoba boyeko boni boye uboni ko babiso yo leki so ya so nani ozimbongo no na neni ya da dipe na ba souffrance banda carrière neti le la souffrance fort na vita msumbongo ne ko sumira bana ta place ya olala pongi ayibike bako zanga fufu mais place olala ba zanga teti ba okola mais bino mozumbongo na bokofre bokabona na ba poche na bino ma ba poche na etoboka mbongo la bo liango te mususu ovanda pena bo o sutura na sala moni o comprendre te sili poani na sens te na pesi bi côté les raisons a tellement la ki famille mo bana esi mo meka kutu te bo poussa na kutu te pe mena biloko ya pulula tiki po atala ki déjà de grand makambo ekendela yo mo pe kimia na vie ya mabe po kota ma Gisela nyenye o ko lo bate ngo tamsu bo ma bosko ama Gisela basale bongo eni ya lo bani na makambo eni ya lo ba ya mo sabele kezwa ya no sem sabi ende mwasi na ngande femme légitime kezwa légitime tu batie libanda bongo yo anatime dans aka passe ya pena passe anatime siko taka légitime bana 5 ba pupole batie libanda bongo yo siko nda okumisa sali be mission ngande mwasi na ye ngande femme na ye nganda loba ki bolingo na ye siko yo bolingo kezo mbongo so ba opera tanda donc ya passe ya pena passe en tout cas vraiment pona maman Gisèle tolingio mingi nano grace ozo la sana ke ozo pena éducation na famille na yo maman na opena na tata na yo ba éduka yo maman Gisèle ozo pena bien éduqué parce que makambo nyonso oleki ni na TV ni na télévision ni o micro moko boeleki na munoko no fongola ta munoko lobi atam komote batukande ba olobela mais je pense que maman Olive Lembe na maman Denise ba osunga yo parce que na maman Olive na asala ngo déjà donc osunga yo maman Olive yo ka pena ko lela na biso ba comédien yo ka biso pena poto ebike yo ka biso to belela ko atozaki ya ko nyimba so yo ki ka ba comédien ba gangi pa osusu mukimba moko
donc susumuka pena pona makambo pa dadi na mwasi na na bana ezo sa biso pena pasi toza na yo sunga ete osombele lo pangu te mais tebi ki à travers maman livre osombele lo pangu bana na ba ozabi ata ba ozanga fufu mais c'est important bazo ka place à la pongi pour maman Gisèle azola sabiso ka combien de fois elle est éduquée à une éducation nini pour akola omona kake azamona mo akola na famille mo ya bien libala kande commissaire na ba situation azali parce que so la na ba famille ba mal à la tête to ba mal à la tête le quoi biso ba oyo na ebité do na buto na mongozo na mama na baga tango etana ba soda ba ye ba coup de tête qui pena la police ya solo to bino mo bo comprendre ka te bo keka côté bo même mongo bo débloquer bo yo pianga pour degré on a na la désordre bo bo kokate mais maman Gisèle la sapena que elle est mon pe qui na vie ma bé qui me personne qui ma bé donc la sapena que ba éducaye asa pena éducation na le roi film no auto sala ya femme légitime donc la sapena que asa femme légitime pour avoir une maîtrise moko boye na biso maîtrise moi ça na na zo ngote non asa pena na maîtrise à makasi mais ça fait trop mal en tout cas vraiment ton option est sengote. Merci maman. Toi pena na sengote tinga pena sengo pena yo mona bonatali directement Vincent lobiye asa akata makamba ngote batika kokota e parce que y a za cousin ya dadi donc ba frère na propre ne ba sali makambo wana donc ya za na cousin donc ana ata un mot à dureté. Bon, quelque part, on a fait Vincent raison parce que ils ont quoi de famille élargie quoi. Demi-frère. Donc demi-frère, demi-frère c'est trop dur. Famille élargie parce que demi-frère ils ont monté bobo tami maman moko, mais papa moko te papa mon mais maman. Famille restreint. Donc donc c'est un peu ça, tu vois. Ça fait trop mal mais on n'a pas le choix. Bobongisa po et ça m'a bien makasi. Bino pe ba famille botikali bolinge na pe batumsu ba ote ba tika mbongo mo poto kabola to benga na mon et ça bosa soute botika pesa soute comédie botika po et la sapena ke dadi oui et la sara ke dadi ba lié kolia ba lié pena kolia ndeno na mo sa otolo ba ke malade ozaki nango ya maladi babandaki na ba levir surtout ya dadi ni levir otunye ni ngape na ebeka levir na hémorroïde nzoka hémorroïde te basi ba police na kata muta otambo na kata nzoka za ya na sens te nani bale pancréas nyonso basisi yango na fufu na ndenge ya mutu bakosaka na nsima levir bakema yango na miniti pancréas ezala ya kobeba ya kopola pancréas déjà ebebisi bilo ya kati ntango ekomi na opération ekoma eda trop tard nga kopona nga vraiment maman Olive pardon notre maman eza idée na nga mpona nga mpo liwo eza nango la loi de la nature. C'est ça. Liwo eza normal biso tout au leka na par là. C'est ça. Soki lelo yoki comédien akufi maman est-ce que on peut s'organiser na bureau na yo te makamu nyonso bureau no mo eke cimetière ezu ba tante ezu ba catafalque tout so esengi ya komela ya kolia famille melata bouchon maïté famille soki fandi e mona ka ba papier eye déjà vous foutez qui morgue vous déjà place tout donc famille a son akande ba papier de permettre biso que soki ki la fisi na hôpital ba pesi ne parce que ça déjà payé bon la question na cimetière ba pesi ne le parce que ça déjà payé tout est déjà payé na organisation de maman famille personne niveau sala makambo na ndela bango baluka pe mbongo na bango na ndenge na bango po boye na ebisa yo mama ba famille misusu e rekotela ba comédien bana bango banganga ba ko bakela bango maladi ba ebito zo 40 000 to zo 20 000 to zo 30 000 donc ba comment sacrifier biso likola mbongo mama musala na ye na pasi ba répétition na zo ke tant zangi pe mbongo tika zo senga ticket ndoko ndeni tanga mo 1000 francs na diereb abuna na marque na etango sala kombo na ye le lombongo ekoti allez bakomi ko apasi biso tomona matoi vraiment mama ngawa neza pona ebi olanda biso mingi et proposition nga mama soki mutu akufi posi makambo moko bosomi cimetière bofuti moke boluwe batante bakiti biro na yo esa makambo nyonso famille ezokaka ba papier c'est ça soki osi ba papier ezala bien maman eza bien nani yo salani na bien on va na téléphone ka aide sur WhatsApp o sola bango ba sera mukolo kufa bazwa mbongo maka bosa na téléphone ba yebi ngo eza pasi
bakofinga biso na commentaire bandumba neti dadi babenga escro baqualifie na bandenge nyonso ndumba bamafinga ana nyonso agera ngo yemo mais lelo ntango akufi famille ekangi mbongo bapasi nyonso na basouffrance aleki na mwasi andalo bamukulana soki azoteka mapa aye napesa ye $10 nazoboya me $49,000 bango na bakangi. Merci beaucoup. Selon Balandine biso ya Barcelone TV. Bon, en fait, maman a la minute eza ko yinda, famille de Didi Kambala babengani maman Gisèle, na bana na butu. Ce qu'on étant que yo star comédienne, ya dadi akufi. Famille na ebite baluli mbongo to baluli Thompson to quiz. $5,000 avec 50 cartons de la mer, un peu de cuisse, semoule, bon, sel. Nyonso na tala no bato no ba kundi mo weite ba si ba fongoli si ba boutique ba misu ba fongoli si ba vivre frais mais c'est pas gentil obi ke bino ba ndeko na biso ya basi to ba ndeko na biso ya mibali o bo bala biso na ba famille bo si sa biso petit lelo yebisa ko mimi marie-toi épouse-toi ya boy so na kufeli famille mo bola famille pasi ba yo tika mbongo $35,000 c'est bino trouble bon moi que so bito kabola na miso moi ça mo wei a otia biso malaise mais non c'est pas gentil. Même je blague, mais c'est pas gentil. Ala libanda na bana. Pas même une semaine, il y a des dans le cimetière. Pas même une journée demi. Eh!